Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato bapemelaka. Bonjour maman. Bonjour papa. Ah toza. Ah toi na Gombe. Makamni elekia. To biso pe to moni ka moto epela bonda ko eziki. Bato incendie ba yaki avant to ndeni. Ba ka sikondo moni bango bana maite, mutu ba bango ze chancho. Oloba ni na chef de l'état pour un service anti-incendie. Donc ka mande nda ko eziki esa biso mitema passe ba misu ba mbona ba peza akacha mitema passe. Comment président République ko yebisa nini pour alandela makambo ya anti-incendie. Atinde absolument ba mitu ke sandi ya maya bien, o eze be bobolo, o eze loti. Merci. Bonjour papa. Bonjour papa. Ah toza. Awa toza na boulevard. Tomoni makambo ezoleka batone ezani ezoleka. Kaka nde frère porter sa loba nyonso yaka na retard. Nzambe ka mutazaka liboso. Moto ezopela awa ezali na sima ata ezoya. Boye, ba Congo makamba boye ezalaka te. Bon message au président chef de l'état par rapport au service anti-incendie. En tout cas, baluka ba camion ya bien pona anti-incendie po mboka na biso oyo. Makambo nyonso kolia retard, moto ko boma retard, ko futa batu retard, na moto susu kopela. Ba ko sala loko moko te. Bon moto ngo ezadi ya ko epeli na nini? Yaki ndokit. Eza courant ya moto ki ndoki ba mbongo kisi. Yango ndoko epeli makasi boye. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Ah toza. Kala Gombe. Toza na Gombe plus précisément wapi ah? Bon, 24 à l'université canadienne. Bon on y a ngozole ka batoni ebele ah. Namoni moto le pa ndako ziki, anga batu batondi. Moto epeli na nini? Na yebi pete ngapela kutanga moto epeli bongo. Mais babi ke service ancien sani basel msa malamba ya avant. Ah, kati nzambeti. Makambo to bongo ya Congo. Bakomi avant. Ah, bakomi avant ko. Bon message no relancer na bandeko ya service ancien sani. Na relancer ka ke ba bakisa ba mitu ka ebele. Et comme ebele pour chaque commune, ba mitu ka salaka. Quand ninga salaka na ba Europe, et ça la paix. Merci. Na sepeli, ngasa l'église de louange. Passer la service le 23 juin na mardi na 10h président par Rosala. Amo to yebisi batu ba ebele to sambela pour la mboka to ko mona nenza ba Rosala. Mais le 20 ans babi Jean Bembe mazoe oza mobulu te kuna. Ata mona mboka mobulu Rosala te. Ana Congo mobulu eza sute. Makambo te changer. Oza ne ya Reine Nzambe, eza ne ya Yaline, eza ne ya Bonjour papa. Bonjour. Ah toza. Toza na boulevard du 30 juin. Makamni elekia. Bon, on appelle un chauffeur, tu m'as dit que tu m'as dit que monte peli. Depuis depuis 13h, ce qu'on comme 15h. Tu as ici comme incendie, tu zéli. Un chauffeur à santé, mais ça les biso passé. Mais babi que service anti-incendie ba avant. Ah! Et hier, moi, exacté, donc, mon boulot. Bon, Olobani pour le chef de l'État par rapport à un service anti-incendie. En tout cas, dans ce boulevard, il fallait chaque coin, commune, commune, on se battait un fisc, camion moko, pour bloquer boy. Camion, il y a incendie, na 0 mètre, mais il y a un retard. Comme on a un chauffeur, Mampouya, Keto, on a un chauffeur à zone de santé. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Impression des années à moto peli à na université canadienne. Na université canadienne biso tomoni ke eloko koze moto ezande courant. Mais installation la bango ezaki mabe ya onde sali court circuit. Mais wabi que service anti-incendie ba ya avant. Non. Wana eza polo baraka ke no anti-incendie ya kande na suka. Mais awa toza 0 mètre na bango ba sima na biso. Baza na vino eza sima. Mais moto bandaki depuis 13h bango bazo koma 15h. Jusque là moto pe et koufité.
baye pe na mai pe na kati ya mutuka te. Message nous lancer na autorité à ville par rapport à service anti-incendie. Non, ba améliorer service ango pour parce que bilo wa boye so ezaki belé na mboka. Tokoko kokutana makama boye te. Parce que oyo ezo salande parce que anti-incendie ango eza vraiment permanent te. Mais babongisa service ango baso ba camion bien. Peut-être tout le monde na ba poto ba yakande na maïté. Ba komo ya na banini ba gaz aspirateur. Yoro baksanini. Bon pona nga ya ko baksa mingi sate. Ezo sala pasi makasi komona mboka lokola Congo oyo. Ba mituka anti-incendie eza rotango. Toza justement na kati ya centre ville. Awa normalement toza 0 mètre na esika oyo anti-incendie ezala. Sima. Mais jusqu'à présent kaka moko pe ezali mai eza insuffisant, pression ezate. Donc tu as des informations qui paraît ezala mituka mususu ezakuna carburant ezate. Donc ezo senga ifu carburant pour batinda batia pour ba mituka mususu baya ko bomba. Message nous lancer à chef de l'état. Donc moi qui 100 jours mais 100 jours ezaka banzela bon pour la service anti-incendie au kolobani na chef de l'état. Bon mingi ya ko lancer na chef de l'état ye moko ayebi aza kinois. Ayebi makambo ezo lekana mboka oyo. Donc tozala ki na tamu ko to banayi ko souffrir moyen mutal loba ezate mais siko tozo déclarer ayebi makambo peuple congolais zo souffrir. Tozo senga na ye ala kisabiso volonté na ye que c'est vrai aza un vrai congolais. Tozo na besoin ba mituka oyo ezala na ba lié moko stratégique puisque au cas où il y a un problème elle est quand même pour défendre le peuple congolais. Donc yango na sengi na ye azala vraiment na souci ya peuple congolais ba renforcer biso ba mituka ba anti incendie ezala na ba kwe moko stratégique pour permettre mboka na biso kene liboso. Merci.
Une petite interview avec vous. Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka.